tika le biso balonga nzala frère Michaud frère MS balonga nzala eza neti na Michaud noka na longa nzala balonga nzala na wera kaza na mbongo te na ba bien nyonso si tshako za vana place à salité bango moye ba ya kuna ezate siko Margot est blessé loko wana yango alingi place bula na makamba papa na bango te na kuti place bula na bise pourquoi bino comme beaucoup de ba lettres sans famille bazwa ni Margot lobi na komaki na kanda neti simba place bula na simba place bula toke na comprendre na kuti na bise Margot il faut simbe kaka parce que po makamongo mokili yeba makambo nini magana respect la place bula mena kam susu et c'est nga simbe ba comme ko bakena ko kunda mowei na cimetière na biso ko koko balwani mutu alali boye soka zaki na nyongo na yo bima famille ezongisa soki okozaki na nyongo na ye yo pe bima donc muko la cimetière wera azongisa mbongo ya Tchaka Kongo tina wala bana na ba preuve parce que na ko dévoiler nyonso te parce que soki komi que wera lingalo babwe tozana ba preuve mususu oyo déjà conversation salama batu ya wera na Margot mais na bombi yango nani FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oyeli biso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Eyeli biso cuisine africaine. Oyo ezali na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oyo etali ba africain. Yo muto lingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa okokata musapi po balamba rango kitoko. Okanise suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza baza ko betela bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Bon abino bato boza ko luka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes. Oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Bonne réservation. Okoko benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kolalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kézongi. Wow. Bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Carré Parfait, émission socio-culturelle et la rabinova information, il y a sur Esika et Bino Naba Palin, Bozolanda biso na Image Prod, chaîne YouTube pesa rabino qualité image ya propre ya soin. Botala biso tobimi ndengeni, tobimi bien, tobimi propre. Bo sepeli Naba Palin. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Image Prod, ozana posa ba filmer mariage na yo, ozana posa shooting photo kitoko, ozana posa balia kitoko on a fait na yo service traité. Contactez FB100 service pour rendre vos services meilleurs. Pour commencer cette émission, salutation spéciale à toi plus 243. Ya Willy Moucheni na Pesembote, ya Jojo Ngonda, Imene, salutation à toi. Salutation Big Boss, choisi Matata, Mote na yo. Salutation spéciale à toi, Gloria Olangi, une américaine perdue au Congo.
mbote na yo, mbote na pire petit nanga David Mumbele kosi na Yuda. Na pesi mbote sika ali derrière la cam tous avons na Shango Basket, ndeko ya Fire Basket, les patrons Bogos, Héritier Basket et Guy Basket. Mesdames et demoiselles et messieurs, j'ai cet réel plaisir de recevoir pour vous quelqu'un qu'on va développer ensemble aujourd'hui pour parler spécialement de Chaka Kong. Vieux Chaka Kong a daé, ça fait maintenant plus de 2 mois, non bakundi était. Pourquoi non bakundi était? Qu'est-ce qui se passe au juste? On va découvrir tous ensemble Bisonabino. J'ai cet réel plaisir de recevoir pour vous le frère Michio Noka, que j'ai sali, j'ai dit déjà. Bonjour, bonsoir frère Michio Noka. Bonjour, bonjour mon frère MS. Dénégo. Très bien. Fraîchement, oti London, okitel biso. Bien ba mochino ba nini donc ba frère pe balata ba griffe. Bon, et puis qui s'amité griffe ezaka elamba. En tout cas pour na batu ba ebinga ba benga aspect spirituel, bu peto na nzoto pe na molimo. Donc aspect spirituel ngola ça na za peto na nzoto pe na molimo na za peto. On se kolingolo baba msu ba peto na nzoto te. Et bon, ce qui n'a le bon parce que kala na musique en Zambie, batu bazara penda peto te kriwana, ça fait 20 ans depuis na nango, il y a aspect spirituel pour na ki moko changer makambo bien na musique chrétienne, que kokota ba générique, kokota propriété na musique en Zambie, yango na mi pesa aspect spirituel, bu peto na nzoto pe na molimo. D'accord. Donc générique na musique chrétienne yom tokota. Mutal boso kotsa générique na musique chrétienne ba mise chrétien tout ba bien ngoso ile ba lela mbongo ba Moïse Mbiye ba Makalambai ba frère Patrice muta oza ke ozupenda atalaku donc animateur cotisien na musique en Zambie a crini nyo ya Nzambe oyo okote sala succès. Bon première cri na ngona sala boso zwa mundu ki au nom de Jésus. Satan a oleme Toyokanga. Ah bon, on a des animateurs, c'est bon. Et puis, on a boire caca, mais on a voyagé à moi, Moulaï, ça fait 9 heures du temps qu'on l'a pongi direct, on a quoi dans le studio, dans MS, et ça qui, soit mon dos qui au nom de Jésus, Satan, oleme, Satan, oleme. Mais oh, biso sembamba na Yesu. Kasi utika na ngaiti. Et on va développer bien alors. Te utika na ngai. Il faut yoka générique wana ya récupération. Après on a te ko ça 100% Nzambe. Différence ni entre générique au binomo salaka, ozobenga ya Nzambe na ba générique par exemple neto ba ferré, ba fali, ba salaka. Différence ezate. Nyo sera différence c'est comme kana ba cri, côté ezolo vela Nzambe, côté kuna ezolo ba cri normal. Mais rythmique nyoso ndenge moko. Tout ndenge moko 100%. Différence c'est changer kana maloba. C'est pour développer inspiration na yo par exemple na niveau studio o ka mingi nani. Na niveau studio ko ka mingi bon na sens ni ya kosala cri to ndenge. Pour cri na yo développer ango. Faut ça na bato yo kakati. Ya genre musique yo salaka. Te bon ngai so na sali cri. Oui. Na kena ngona répétition, nga sala cri na oka mutute. Cri inspiration ya kaka. Et ye neto na so sala to koma koko. David comme Coco et Kiminga et yekaka na kena répétition na pesi animateur à l'ambiango to côté studio et bimi. D'accord, on a bien la rythmique en fait. Par exemple na sima défense et tout orchestre santaiza na ngwasu mo beta oyo luka copier za ramani nzaiko JB Wera. C'est bon, na copier mutute parce que ezande batu wa jija parce que so tel ba générique nyonso. Ezala Nzambe, ezala mokili. Biso tuto beta kaka solo moko. OK. Tout ça na solo moko. Et ça soliste a changé moi droite kaka. Moi droite a kimika moi muke mais soko landi. Au moins na droite mon ngaku na za ba cri ba solo na ngebele betami na orchestre bele même ya mukili. D'accord. Et pour nga zo ba soliste fresh. Pe ba soliste na nga fresh so na bando tangelo. Moko lelo so bete pas fali pupa. Muso bete pas papa wemba. Muso aze pa waze quoi. Baze ba ute shengai. Ba ute pa na ngala bonzambe après ba kena bango na mokili. Na Londres bo na kisi mingi, kisi ni bo tuza bozo rapi. Kisi ani. Kisi ko simba kisi bozo ba succès po bozo ba la na Londres mingi. Siko yo c'est là na kisi wapi. Na Londres kisi za raté. En tout cas na Londres mutu moko taza na kisi. Même ya l'art, même ya ndoule rien. Donc avantage
eza ke na Londres bavantage eza ebele par rapport à bamboka msusu na Europe. Na kopesa exemple moko kaka bana Londres bayebi moi tant tozali na Covid gouvernement azopesa batu so oza na compagnie neti yobwe MS okotisi na gouvernement bapesi yo 50 000 livres sterling ya crédit bapesi yo ya crédit mais pas congolais et comme il copte congolais azwi na ye akofuta na ye te alie na ye baosala mpe loko te omoni napesika bavantage wana donc eza kisi te eza bavantage eza ebele. D'accord. Frère Michio Noka, relation na yo nini na Chaka Congo? Merci mingi. Chaka Congo pona ngai aza tout pona nga. Aza papa, aza ami, aza frère. Donc et pas ya Chaka Congo na koma plus koleka même ba famille na biologique. Et pas ya Chaka Congo. Bandoza en est souvent. Chaka Congo tia kufi to solaka na ye 365 jours 24 heures sur 24 heures. Aza muto yekutunda benganga même na 5 heures du matin 6 heures. Ola muki bien. Banana ba Chaka Congo 365 jours 24 heures sur 24 heures to solaka na ye. Ti nenga akufaki na ba 20 heures mais na 14 heures ngana abenga ngai. D'accord. Mais yebisa biso bete la biso non Chaka Congo. Bon, sola na nini en fait ezaki nini boyebana nini na Chaka Congo et puis Chaka Congo bane ko linga nini tant ezaki de son vivant. Merci mingi za mutuna kitoko ngana yebi Chaka Congo nini nazaki na projet moko il fallait na sala hommage à Charles Mumbaya. Donc ndeba ba Michio Noka chante Mumbaya na rendre hommage tant on a préparé projet wana camarade nanga moko komene Dani Mava et puis moni projet ozo sala soko sala ngona yo moko ko simba te mais Luka Chaka Congo ngape na ibali nanga Chaka Congo mais tant on a ça projet nanga idée à Chaka ezalaki te tant camarade na lobi mbala mo to téléphone to bengi Chaka Congo tozana nazana projet yo bi azaka pressé ça va tika ngana la lobi na tongo na raisonner après to solango lobi na tonga benga ça va to kusala boya pesi ba plan tout ya projet tinde na kenaki kini to sali projet hommage à ba idée tu mta pesa ki relation nga ko banda e banana Chaka Congo plus de 10 ans tinde nga kena samabeli Chaka Congo azali mutu azaki na ba qualité ebele ba qualité net nini ka Chaka Congo azaki mutu moko banana ya mabe bon ya mabe omoni ngai so na vivre na mutu na tidiaka mutu oui pona umela na mutu na talaka ba défaut na ye na ba qualité na ye plus mingi na sepela ki na ba qualité na ye côté nga na Chaka Congo et pas na nga tout ce que vous problème c'est surtout du problème ezane tina pese exemple na kekini toza na rendez-vous na Chaka Congo oya ozongo bien na voiture na ye pour chaque fois na kiti na aéroport yimta ozonga bon Michio toza rendez-vous na 8 heures oui oga nga na sali retard ça va abando kangelanga OK c'est bon ça va le rôle osa pressé ko na oli susute omoni ko na oli susute kene makamno ça va na oya kaka pona nga na monye penza na mabe moko te toi kufi lelo te eza pas kufi te parce que ngai so na ke pa Chaka Congo ba musuba mona mutu mabe po mutu akabela yo omoni ngai nazaki ne loko te Chaka Congo so ezaki nazo senga e bambongo tato pimelinga na obage Chaka Congo za mabe omoni nga relation nga na Chaka Congo eza kutu basé pe na mbongo te ou bien na kabela kete ngai kutu na aider ba musicien ebele. Je sais mais pour tout comment place on a juste moi je te demande et puis Chaka Congo et bien très bien bano so année chaque jour na biso bato ba otala biso biso ba qualité na ba défaut Chaka Congo o banda biso na ba défaut ninyo ya banda osala ata banda osala pas noté mais pas bato mususu oyo yo po banda osepela na noté. Bon na repère exemple moko en général pour ngati pour ngala moni Chaka Congo na défaut mon côté parce que tout ça qui n'est bien ça saintin papa tu na défaut te daga nzambe yesu na biso yango na ngina explication ça saintin mais net au fin parce que ngala tike ko moni na défaut
parce que son amona ke na des fois bato bele bakabwana nae mais eloko yo na contribuer na Tchaka Congo ezali comme défaut et pas ya Tchaka Congo à travers artistes et musiciens ezaki nini Tchaka Congo zo aider artistes musiciens bazako benge moyibi so asa Tchaka Congo moyibi ngana benga Tchaka Congo na vandisi atake conseiller na bi Tchaka bazo bengo moyibi yo za moyibi te parce que tangu yo artiste abeli oyene neti une émission MS Tchaka Congo une émission MS artiste bazo bela bato bayoki ba pesi mbongo tangu mbongo ene ti 500 €. Tchaka Congo longoli 200 €, o memi na famille wana 300 €. Tangu bato wana bako benga to bayoki une émission ke bazo ki Tchaka Congo aller 300. Na yebisa ke Tchaka po des fois ne sila ba bengo moyibité ezali musala ba benga ONG. Normalement on a besoin ya ba o ba benga ba expenses ba volontaire. Mbongo voluntary expenses neto bien en anglais. So ko mbongo il faut que sa famille que biso artiste à danger to ko bien 25% pourcentage ou bien 40%. Okay. So ki mbongo ye 1000 yo zui 400 na yo bango bazui 600 ba ko bengo moyibité. Et loko na porta ki ke ezaki neti défaut na communauté. OK na ki ko changer Tchaka Congo ke yango après wana bato benga ke sous moyibité parce que et comme ki makambi faut batia na mesa bo négocier bo tie papier. Donc c'était réel Tchaka Congo tango banaye ko sa ko aider batu bana pese bambongo ana longola ba pourcentage na. Oui yango bazako benga azako longola 100 famille. D'accord. Sko yango zo bima ke Tchaka Congo aza moyibi mais nzoka ndazaki moyibi te parce que Tchaka Congo il faut tes sens il faut aya une émission na yo il faut tam susu ndenge zala kaka moi transport à réalisateur il faut tes sens il faut émission mata ezaneti be émission potote na kini émission ko kene faut ba crédit na si ba gloire olangi ba travailler na kini ba yebi sikoyo bato bazo ba dépense wana nyoso te Tchaka zaro sala bazo benga ye moyibi des fois ezaki kake yaza iko signaler ba famille te soki mbongo asali publicité na yo bato bapoto bandi ko tinda mbongo ya bandi ko kata ba pourcentage ne sa famille bazo bengo moyibi mais tout ça que fort que il faut solo la na famille côté ba qualité Tchaka Congo azali mutu malamu MS. OK soki na bi mutu malamu soko za na problème Tchaka Congo ko landa o tina suka ya problème na yo Tchaka Congo azaki mutu obokoki ko swana na ye aswani na o lelo net ba musicien to nini na poko abengi yo bo boma moto wana abomi moto ti Tchaka Congo akufi azana likambu ya mutu te o ya kufi lobaka na koloba ke ya kufi na likambu mutu te loba neti nyoka longo azana kanda na epo azali ko soutenir Blaise Boula to comme avant to komana tu nous as donné des défauts. Oui. Ce qu'on peut savoir sur la qualité ya Tchaka Congo. La qualité mon lobi ke Tchaka Congo azaki un bon type. Soko za na problème na yo akolanda yo tina suka ti problème no ekozwa solution. Batu surtout ba artiste ebele même pas ba artiste même nga o mishonoka Tchaka Congo na liwa papa na ngai alandi ngai ko banda na matanga tina suka kolala na ngai eza déjà bolamu déjà ngwana Tchaka Congo yaka kozwanga na aéroport sana pesa ye 1 franc en plus na koloba Tchaka Congo ba musicien belé comédien bazolandanga ngana eda bango à travers Tchaka Congo Tchaka ko benga ngabwe micho tozana comédien intel tozana musicien intel azana problème andako ba bengani na ndako Tchaka zo déranger nga pebwe sala moi ke pa ibike soka benginga lokwa na mutu na ye moi 5 ko monana. D'accord. Donc azalaki na ba qualité ne azana ba défaut na ye o nga na lobi na communauté bazali ko mona Tchaka Congo moyibi aliaka mbongo mais ezalaki bongo te mais nga ko vana na ye azana ba qualité ne ya ko sunga batu azana compassion mutu azana pasi même akomi na ba makwanza Tchaka Congo ko tika yo azala na ye toujours azala na ye c'est bien Micho to évoluer na viso Tchaka Congo belaki. Oui Tchaka Congo belaki maladie ni Tchaka Congo beli embolie pulmonaire. Okay. Nebite so na lobi o malamu maladie wana bela kiango avant abela kango na makolo kotaka hôpital makila ekangama ke komi mabanga il fallait kuta kufa nde abika kana malade yango siko maladi wana ezongi na kote ya bafua ba poumon makila ekangama komi mabanga omwe ba Tchaka Congo baza batu moko bwe nzamba sala batu msusu baza ba robiste donc batu moko bwe ata maladi ezane na nzoto mazobunda na kotambola kama azana e bien azoyeba te batu msu maladi soka esiyo kaka boye siko Tchaka Congo akolisi maladi na nzoto sa ayeba
Ye moko pa lo bien même na suka ke azao ka inteza malaria, azao ka inteza ba typhoïde azozo. Ya ma pesi ba tu conseil so comme ni il faut que le contrôle général. Quand on kende ki déjà na suka maladie si et kola ki déjà. Ba docteur ba sali nyoso mais le kola mokano nzambe et kokisi yango akei. Et chaque Congo il avait des relations, il y a bana osunga batu. Natang ya comme qui malade, pourquoi pas qu'on déclencher peut-être kamoko d'urgence ko bimisa libanda mboka pa za ba soin moko approprié. Merci mingi MS na kolobelo ko moko problème. Premièrement chaque Congo tanga kota ko hôpital liboso. Po ba to azolobela likamba 50 000 trop. Chaque Congo première fois kota hôpital gouvernement débloqua $15,000. On en a première fois tanga ya kota. Première fois bela. Oui. Et kenda pina na zaki na azo 15,000 ans. Chaque Congo mo azo $15,000. On a eu parce que naza na kacha yango kutu mbongo wana azalaka ko sala ba démarche ba musicien azalaka na mutuka te. Afuti hôpital o etikala yango chaka Congo somba mutuka. Bo pour anya bimagita yaki awana akina. Yango question tuni na ni azo ba soin mo roi bien. Na lingi na koma malade bois ki chaka Congo sali na hôpital ba 2 semaines. Malade bois ki parce que ezambala moko te ba bimisa chaka Congo kotisa ki mikanda. Et kota ki po évacuation ne yemoko en vie na papa Socrate bazo sala mikanda ba kotisa ki ba na moment ba dossier kotaki ezalaka procédure na ministère kolandela siko ayeko kufa ba dossier kutu na ne comité na peso kaka idée moko dakumuda uti ko bela bisonyo stoyebi obi ke dakumuda il fallait ba évacuer ya poto ba dossier ne déjà komaki na moment na ba dossier dakumuda eza déjà préfin que akende poto mais le quoi chaka Congo kufi to éviter son Hollande azala ki ba négliger qui était to ba gouvernement ngazaki na chaka Congo asala ki mikanda mais liwa ezu avant to ke côté ba musicien bato ba ko soutenir même la cotisation musicien mon côté a tchembon fallait payer mbon fallait payer ça $500 $500 mais ça est belé mais non $500 na niveau fali ipupa eza ebele te photo loba ezali malama mais 1 que 0 frère non ba PCT ya PC au moins 500 yango ce que faut na absorber bien que vas-y fali tanga pesi 500 oyebi ke esali ke ba musicien mususu ba ba kite ke fali apesi $500 parce que chaka loba ki montate mais yemo pas loba montante comment toi tu sais que c'était $500 mais chaka ton a vu que chaka Congo zanga na ça plus que na comme plus que famille biologique nae. Nous sommes allés à l'hôpital, Chaka Congo a fait un rapport. Voir, il y a un épisode que Chaka Congo a couffé à 21 à 14 Chaka Congo a vu avant la carte motema, Bobé a michonoka. N'a la monnaie Chaka Congo a fait carte motema. Fallait payer ça $500. Est-ce que ça aura 500? T'es sûr que ça aura $500? Nzamba zo yoka, ezaki $500. Est-ce que fallait atteindre là-bas non 500? Fallait atteindre tini mutune zela, bozela mbongo ezaki 500. Yoka na iso. Et donc freiner que au moins biso ba congolais tozaka na bobangi. Tant ba yoki fallait atteindre mbongo. Et ça dit que Ferre a hésité pour ya. Et ça dit que Jiba a hésité pour ya. Et ça dit que Kofi a hésité pour ya. Non, je pense pas. Et bah hésiter pour ani. Bah hésiter pourquoi si fallait appeler mbongo. Fallait so appeler mbongo et que ça Kofi auto Jib. Yoka siko ezali biso ba congolais oyebi monta fallait appeler cité. Soki oyebi monta fallait appeler cité Ferre azomona ke so ngana yako pesa 2000. Na polémique à musique à Congo et bimi que fallait appeler ça 10,000. Faire osani fallait faire oyote jiba koyote fallait payer ça ngana yeko loba fallait payer ça $500. On a mwana ne margo micho comment t'as contredire yaza souté chaque Congo ne mta fallait ça vérité on a zoloba mwana na margo aza vivant chaka Congo on a zoloba a nazobuka lokutate fallait yemo aza vivant fallait aza vivant mukolo yamba fali tunaye abuka lokutate po nzamba lola zali fali apesa $500. Mais tu sais que chaque Congo na met hôpital à remercier Fali Poupa. Mais chaque Congo a remercier Fali Poupa yebi ba mission so asaki na tuni yoka ka question est-ce que yebi ke chaque s'il te plaît chaque émission suka aloba s'il te plaît frère Micho ça va ça golois nga naza golois te naza pe wario te nga na ekoloba ba vérité ya chaque Congo. D'accord. Est-ce que oyebi que chaque Congo avant Koufa na mbete hôpital a remercier Fali Poupa na geste ça là? Mais quand même ata mutu atie na toni soko oyebi nan. Na yebi. D'accord. Mais yamona lobi que ata mutu atie $1. Même la Bible nous dit tout que na Bible Yesu alobi que moi si wana atiaki $1
aleki bato batie ba 10 000 so nazo kene nango na contexte ya biso musique ya Congo. OK. Na biso so comprendre. Fali bravo. En tout cas, à Salibi à Pessi. C'est ça l'important. Mais na contexte ya musique à Congo, na niveau ya Fali, ba you arena, akoki ko pesa $500 te. Ndenge mokile pendant ki ke Fali a pesi 15 000, 10 000, Fali azwa ki charge hôpital à Tchaka Congo. Ba Congolais bozo landanga na respecta Fali na lingaka Fali, mais pona makamba Tchaka Congo Fali a pesa ki $500. Ce qui est Chaka Congo, qui va donner un bandima. Mais le roi yo, on a Chaka Congo, Chaka Congo, je ne sais pas si les gens vont croire ou pas. On a ce que tu as mis toi. Na ndenge ka za na polémique ba Congolais. Oui. Ba wario, soki ba ondimate, bandimité, mais ngana lobi vérité. Ah on a un plateau non. Nous se retourne nga lelo eza vérité. D'accord, tout ça évolue na biso. Merci. Michel. Chango basket azoseka to évoluer na biso Chaka Congo akokite ba évacuer te mais ya ba no sel sabande comme susu ba na la vie ba démarche ezalaki koto na to condamner gouvernement te ezaka mikande ezaka procédure ya dakumu 18 ans na gouvernement il pouvait faire ça vite fait pour makambo yo lokolo ba toke na on a procédure et moi moulai tellement ils lo comme ils urgent et puis na kati ya gouvernement donc baki na moyen tout ba ça la bloc accéléré pour ya bima kende. Bon, eso dépendre na mikanda oyo ba kotisaki parce que na gouvernement congolais parce que na koyebi solo komoko bon chance mikanda tango ekoti na gouvernement Tchaka Congo azo sala be mission balobi ka Tchaka Congo eza prioritaire te na gouvernement. Pourquoi kasi yango to condamné pourquoi yango balobi ke Tchaka Congo kana eza prioritaire te parce que voire même bato basaki ba journaliste ba ke sala na ba commentaire bato Tchaka Congo azo kosa maladie azana posa mbongo gouvernement même makambo elekaka na réseaux sociaux nde tozo sabu ekendaka tina gouvernement yango babaki dossier na ye eza prioritaire te mais tango Tchaka kufi nde ba ko regretter de ba regretter donc yango na condamné puisque soit qui ont prioritaire Tchaka Congo linga bima linga ya peut-être linga kufate Tchaka Congo kufi banda kufati lelo qu'est-ce qui se passe Tchaka Congo kufi blocage eza na ministère ya culture. OK. Blocage eza na ministère ya culture parce que OK comme 50 000 opportunités na rozala l'aise. OK ça zala penda pio blocage eza na ministère ya culture. Normalement Tchaka Congo azali mutu ya ministère ya culture. Ndenge na utai koloba awa ke Tchaka Congo tanga bela ki liboso gouvernement bimisaki 15 000. Tanga kufi lokola za mutu ya ministère ya culture. Papa Wemba tanga kufa ba bimisa plus de $1 million. Pona Papa Wemba. Lutumba Simaro plus de $750,000. Mabele Lisi 300 000. Marie Misambu 300 000. Papa Verkis plus de 300 000. Si ko Tchaka Congo lokola za mutu ya gouvernement, il fallait mbongo ebima na gouvernement. Jusqu'à présent, nous avons une émission MS. Basi ba signé mikanda na finance. Pombongo ebima malgré nazana montant fixité, moyena loba, lokola nga loba vérité, moyena lobeyate. Maman ministre a dit ko signé dossier T. Poba bimisa mbongo. Poba bimisa mbongo. Ezana ba raison oyo, maman ministre a dit ko bimisa mbongo te. Pona ni premièrement. Margot tan Tchaka Congo kufi, Margot asala ke mission moko ne bandeli, mwana Tchaka. Oh maman ministre azwa 15%. Ne bandeli ka Tchaka Congo kufi. Margot kende ko sala émission moko na ministère de culture, ayipsi maman ministre ke yo ndengo zali wana poste wana ozana ngo okolongwaka un jour. Ba vidéo eza na internet. Et là ti moi un côté ya maman ministre ndenge Margot lobaki mais tozolobaki aza maman. Deuxièmement, maman ministre andimaki ke ba signer ministère de la culture ça va démarche bakunda à condition que Blaise Boula ne azwa charge ya ko sala matanga ya Tchaka Congo na ba le père po ba za pire maman ministre parce que Margot a boy Blaise Boula. Margot azanani Margot azali mwana ya Tchaka Congo ya liboso. Tchaka Congo abotaka bana mibale ya basi Margot na anamo kaza na France. Parce que Margot lobaki ke Tchaka Congo akoki ko kunda papa nanga te parce que a négliger matanga papa nanga pourtant papa nanga kufi. Tchaka Blaise Boula tikali ko yate mais take papa na ye Tchaka Congo nyoko mi pona Blaise Boula bakanga memi bango pona Tchaka Congo na justice po Blaise Boula souci ne a remplacer nyoka longo
Chaka Kongo azali ko bunda na Blaise Bula pour Blaise Bula comme PCA a remplacé Nyoka Long. Ce que Margot PCA kanda ke tant papa na kufi il y a soutenir yete. OK. Ayete na matanga siko koma bazoma mbongo ya ministère ba pesa Blaise Bula. Est-ce que ministère peut bazo bangate ba pesa peut-être mon à Chaka Kongo pour transparence ezalate? Bon, ministère ce qui Margot lobi ba pesa Blaise Bula te ba pesa les pères qui te. Ministère bazana batebele pourquoi le fombo bazana bako zo pe godé le fombo. Ba tunsusu bazana bako iko pona bango. Na ko biso MS loko moko tamso ko chapenga. Chaka Kongo akufi lelo. Akati motema lelo. Lobby akom o Blaise Bula za mukonzi. Chaka Kongo paza ki membre akom. Imiko oyo ya Dios Alemba. Oui. Fezayek ba association ebele Chaka kufi lelo lobby ba kotisi mikanda na ministère na primature na présidence partout. Papa Bimsambon. Yo kotisi yo mto kunda Chaka Kongo. Imiko ngape na kotisi ngape na kunda Chaka Kongo parce que ezali réseau mbongo ebima na ibemba Chaka Kongo soki muto bandimia kunda Chaka Kongo akozwa même $300,000. Chaka kufi lelo mikande koti samba consulter famille mikande kotaka wapi ekoti na IGF ekoti epa ya gouverneur à ville à Kinshasa ekoti na primature donc soki muto akufi musicien mikande kotaka na ba département nyonso ya gouverneur siko nani anzui akiwana na bango nyonso bandimi nani yango tango bakotisi mwana azaki na bémotion tango mwana bémotion kiti mwana pas vu ba coordonnateur ya papa na bango yeba bandi kokoma lettre po asenga pe aide po bakunda papa tango ke na primature mais toza na lettre ya akom toza na lettre ya imiko sikoyo imiko bango ba yeko tina na kom ba yeko sala nini epesi confusion na makambo ne mwana alingi susu ba association anate yango na basoko mo Chaka Kongo azokunda mate ezali keto ba musicien eza keto ndeni ba musicien basali nini nakati. Merci mingi po nazaka muta show de kena biso shoko omoni Jani akufi oui ba comédien bazaka na ba rando na bango pe mais tala ba sangani bomoko ba leleni mama Denise bango mo ba koze ba leleni ba mécène mususu basali ebembeye ekei ekundi Chaka Kongo akufi Chaka Kongo aide Wera aide Kofi. Il paraît que Wera azana nyone ya Chaka Kongo Wera azana nyonga Chaka Kongo ya $6,000 apesa ki epo azwela visa aya poto tika boye ba otala on a TV uyo kasi Wera ko mela Chaka 6,000 na ko yebso loko moko ndelo bi Wera ko mela te ba mise congolais ndo mona kawana bazana mbongo te Kofi Olomide aza patron te Wera aza patron te Jiba patron te Fera patron te fallait tika na biso balonga nzala frère Michaud frère MS balonga nzala tika biloko wana eza neti Michaud noka na longa nzala te ozoloba na Wera kaza na mbongo te na ba bien nyoso s'il te plaît frère s'il te plaît toza malembe na ba bien nyoso Wera zanango. Tu sais combien Wera kotara par jour? Il faut avoir un peu du respect na ba monument na biso. Yoka. Eza omoni tango zoloba. Ouais, ça manque de respect vers la personne. Héritier watana ba uti ko leka ni mission boso na politique. Héritier moka lobi ke biso ba mission to kana l'arte. Soko kena ba compte na biso toza ne lokote wana héritier. Alobi yango eza na bilembo. Yami bale jibem pia na lobby. Bomona ka biso wana influence a média. Ozolande pona biso ke bazali balonga nzala. Nasi il faut tout nanga kolonga nzala ezani. Azana mutuka na ye, ana ndaku na ye, aliaka na ye bia longa nzala. Bon 6,000, tu parles de $6,000, $6,000 papa. Nazo parler na lobi na Wera te na bi ba musicien congolais en général, ba longa nzala. Ba na mbongo te so ba na mbongo. Chaka Kongo ko sala 2 mois te, to mona musicien moko bimisa même 100,000 alo baba kunda Chaka Kongo. Marai 50,000 wana zo ki ondeni. Bon, merci mingi. Problème à Marai yango eloko bloqué les sous liwa Chaka Kongo. Mais na kozamo mukuse na expliquer rapidement pour émission ezatan. Marai aza président yaki na Suisse. Marai embela ki président Zembo debout congolais na 4 langues. Swahili, Chuluba, nyonso tout. Siko président ça il faut ya Congo pour to meka ko développer projet wana. OK. Marai soit ye Congo. Ko ya Congo président azalaka ami ya mutute. Président mona ke wana. Ata boliaki na ye fufu ya masangu
na matamba lokola komi président so oyaka na porte ngulu na yo luka Félix président fait reçoit film il faut les kana service protocole ya ba démarche belé marais siko aye na kini ayebi ninga okuta na président te marais a komi siko président ça na matete azui mutuka alani na matete tant président obima amonata face na président on se rappelait que osa na Congo marais a koma yikolanda président partout et ko coïncider que président zaki na limité jour anniversaire ya papa na ye et pas maman Marthe marais ipe alanda ki déjà côté moko bo raté alandi sou na limité quoi que président moni protocole on a tellement moni marais trop asi marais que pono kutana na président na makambu na yo to ko yebsa président que marais azana posa amona yo parce que président zakana mité il faut les kana service protocole ba demande protocole c'est que to ko profiter lokola chaka Congo akufi na la ni marais azolo ba ke mbongo wana président pese que 50 000 non protocole a ebisi que lokola président to kotisa na Congo ya chaka Congo président pa mona ne protocole ke ko ebisa président que marai azali awa ne sikoyo président bibo kotisa ye azali awa a protocole abi marai azali awa po moko na bango akufi chaka Congo yo bi président avant comme président na pe bisoti ba noko lokola bisoti mona limited ayebi makamtu ele kana réseaux sociaux marai akoti alobi président marai ali alobaka na ye pona makambu ya ba debout congolais po komisa ngai mukonza ba musicien marai mamo pa profiter ndenge protocole ebisaki kolobelo ko mususte lobaka makambu ya chaka Congo marai ebisi président to kufeli chaka Congo président bi oui na yebi kende pas bo soana financier bo kende lobby et pas financier apesa bino mbongo marai aza membre famille te marai abengi na financier ba ebisi il faut ya na famille marai abengi Margot il faut ça la vite copé aliawa il faut na memo na présidence bazukumbani Margot en même temps ba lettre eza bisika nyonso na ba service tout ba lettre on ekoti ba lettre on ekoti mais ba président tenir compte na ngote bato ba na service on a ba beteli président pel solo te il y a des lettres partout OK bien président pesi financier à président ya présidence asa financier personnel ya présidence là ça n'a rien à voir na gouvernement parce que mbongo ndenge bima na gouvernement ke na ministère à budget ministère à budget il faut signer et que na finance à bimisi mbongo exemple pour ba congolais ba mona ke na za clair boxer na biso bakole azwa ki mbongo wapi 100 000 aseka ki président mbongo mais batina ke pas lokola za muta sport akei pas ministre ya sport ministre sport a commis na budget a signé akei na finance mbongo esa nini mbongo ebimi ndengo tuni ba lettre kotaki nango mais en attendant président zo pesa ngo à titre contribution personnelle pour wanezali ministère à finance ministère à budget ezali directeur financier ya présidence OK ne ba komi na marai balobi ça l'état de besoin marai kuta koki ko ça l'état de besoin te marai communauté to 60 Margot a dit non Margot lokola voilà Margot tabete le solo Margot na solo ne banane pourtant 24 si yo kana li solo yo Margot ba pese habité Margot lokola vana na chaka aza mutu abetaka na bimisa secret mo ya chaka chaka mo so sa organisation mutu akufi eza mission mo ya muke azo na programme atie mami ilela azo na programme atie tanga okotsa na gouvernement ko senga mbongo achaka ba komba minene journaliste mami ilela mutu boye akotsa ba komba minene po lettre wana tanga épaiser OK ata mami ilela ko yana yete ya eza ba stratégie na ye parce que Margot aza mwana ya chaka yebi ba stratégie lokola eza na présidence Margot asali budget ya kokunda papa $180,000 bakotisi na présidence batuni Margot tango bakobengisa bino banani bakoya po marai aza nani marai azobake bapesa kembo présidence atuni marai aza nani wana batuni Margot na misu ya marai OK Margot nde akoyi kolobake te yazane kaka mutu ameminga lokola marai muta abengaki ye Margot alobi te marai azali collaborateur ya papa nanga principal artiste à danger donc na signature ko zombongo na présidence foza biso na e ko tokozala biso na marai d'accord bakei lobi nango babengi bango boya ko zombongo tango ba ko na ko kata na mukuse ba ko zombongo ba pesi 50,000 Margot abisi marai tout discuter za mukio eza présidence marai déjà c'est bon bazui 50,000 direction na ndako marai
yoka makambo eleki na ndaka marai okay. Bakomi na ndaka marai azwi $50,000 atie na mesa ayebisi Margot tokanga misu tosambela ozolanda bakangi misu Margot sikoyo Margot zokama depuis tobandaki ba démarche na présidence nanu tosambela te kaka tango mbongo ezwami tokanga misu tosambela mara ya bandi nzambe tata sunga biso mulimo musantu sunga biso po mbongo ekabolaka tika ke mbongo oyo ekabola biso te mbongo epesa kimia amen wana kop wana mutu moko tayebi on ezaka marai no Margot na mwasa marai linda d'accord donc basisi amen marai akati $10,000 apesi Margot sur 50,000 si 50 landa apesi Margot 10,000 yemoko pe marai akati 10,000 atie na poche alors bi 30,000 etikali Margot to fungola compte to tia signature biso mbale 30,000 to bano bimisango biso miba habite poto kunda chaka to bana so problème eza to eto signer et comme le copie ya bango mibale Margot lobi non o akufia za papa nanga comment ngana yo tokoki ko sala cop ngana ko sala no cop te zwa 50,000 oyo tikala nango la nuit porte conseil na kenena lala Marais etikali na 50,000 wana Margot azui même pas un euro même pas un cas d'accord Marais azui même $200 à pesa futa transport Margot boko sopo e komake on a déjà nazoki mwandam Marais etikali Marais petanga tikali azui 50,000 akecha na compte na ye ozolanda Margot ke Margot pe aza journaliste aza pe na ba relation na présidence abandi ko benga ba conseiller kuna oyebi ke Marais akangi mbongo esali ke eke na présidence bengi marai yozwi mbongo ya ba famille ya batu otena compte privé yo nani sala ozongisa bon kopo wana ezaki kaka mokili yebaki te soki bayokanaki pe bien Margot na marai mpe makambo ya 50,000 tolobela ngo te mbe gouvernement pe mbongo ese bima bakunda chaka siko marai tanga yoki bongo yaza na cop ke président PC poste bakomi ko gazé déjà osa fo marai kembala moko na oshwe et pas ya chaka abengi ba dikando ba piroger ba musicien alobi naza na 50,000 secret place bimi na 50,000 nazo de la famille président PC nga 50,000 nazo de la famille apesa nga gona somba cercueil na somba nini yo kunda chaka ko mazana famille na ye yo somba cercueil yo atake ki nde marai a garder mbongo mais et comme pona sukisa lo marai a garder mbongo Margot pas soutenir mbongo wana lo fombo on a bengaka emeni aba musicien atie médiation on a godé le fombo okay. Akepa Margot a calmer Margot akepa marai a kutanisi bango mibale alobi ole sangwe panto boma moto nde boyoki ke Margot azui 35,000 marai azui 15,000 okay. 15,000 marai azui ezali babi bon ba musicien ba embaki banzembo pesa sorry ba musicien ba embaki banzembo pesa ba musicien 15,000 boka bolana ba musicien Marai azui mbongo akepoto atikeli Margot 35,000 yango moni mokile solo bake Margot azana mbongo akunda chaka ko ngana telemeli yango pourquoi à titre personnel eza la famille balobi Margot solo ka somba lopango eza pe mabete po à titre personnel eza netinga chaka kongo tango akufi ngaza na instrument na Congo na pesi instrument nga pendant 1 mois. Ce qui n'a pas loué son na mamatanga 1 mois c'est $9,000. OK. Chaka konga kufi place balela qui est na tini mbongo bacha couleur bacha bash. Ozomona na eza contribution na personnel. Oh yo pesi. Et on a pesi. So na bana facturer so na calculer. Na sombi bilamba ba okunda chaka kongo. Siko lokola nga na pesi instrument. Na tie bilamba ndenga na pesi instrument. Ne na sombi bilamba ba okunda chaka kongo. Ne na pesa ki mbongo couleur ya bash. Eza ndenge président pesi mais loko aza muta culture a il faut culture a rekundaye frère Michaud place nga na comprendre et c'est quoi biso 35,000 etikali pa Marco ba lobi yenda kunda chaka kon mais tant to mano solano na tuna kyo ke ba lettre o ekotaki oloba ke batwana bazo senga mbongo bima na ministère ya finance pour ba pesa mbongo ba kunda chaka kon oloba ki mbongo wana président pesi eza contribution personnelle à président mais comment ba to ba mo loba sous que ya kunda merci bato bazolo beza bato bakotisaki ba lettre ba telemeli Margot balingi Margot aliate balingi ka Margot
a souffrir quand on a 35 000 il faut tout la vérité bato ba côté ba parce que ba lettre na bango eza kadik na IGF Margot kende na IGF akuti ba lettre partout ba lettre wana e komi ya imiko ya acom e komi kadik d'office ekufi na moment sikoyo na moment nazo pesa information mbongo eza déjà le ministère de finance Pona okunda chaka mais maman ministre azoboya ko signer na ministre za prendre une kasi na chaka ko ministre ezali na deux problèmes premier problème ministre quand ndé Margot aloba nga senga ki maman ministre za maman quand Margot ndaba ki maman ministre ne bandeli chaka kufaki na ok pas maman ministre ali ba 15% akendeki na bureau ba fineza akendeki aba maman ministre poste oyo okolongwango wana Dédé maman ministre kaka lofombo godé lofombo akende ko bondela ministère que Margot zakaka mwana amemaki Margot na ministère basolola ki makambe komi kimia mais condition ba pesi Margot mutu ifa charge ya matanga za Blaise Boula donc Blaise Boula mais andima tu bo ça prend Blaise Boula ko charge ya matanga mais ba ça makambe accompagner na Margot c'est pas un bon problème Margot lobi que Blaise Boula a négligé matanga papa na bango ayete pona nini ba musicien congolais nyoso balobi que clan wenge surtout balobi que place chaka kongo za vendre des salité chaka kongo za vendre place à salité bango moye ba ya kuna ezate parce que Margot est blessé loko wana yango alingi Blaise Boula na makamba papa na bango te akotate donc maman ministre pe lokola a collaborer na Blaise Boula na le perk yé pas lingi kaka bango yango blocage ezali c'est la fuite de formation au ministère na mission no MS na bimisa secret moko Margot bakutana ki na Blaise Boula na ministère de la culture basoli nini baswani ah bon Margot ye moko azo bisanga ke pas bien nga aspect na kuti Blaise Boula na c'est pourquoi bino comme beaucoup de ba lettres sans famille baswani Margot lobi na komaki na kanda neti Simba Blaise Boula na Simba Blaise Boula toke na conclure na kuti na MC Margot il faut aussi mbeka parce que pour makamango mokile yeba makamulini malgré la respect à Blaise Boula mais na kamususu et c'est nga simba ba kake Margot na Blaise Boula yindi kuna na ministère loko la réseaux sociaux linga bongo ba tombola likamango comme tina en même temps sur la bonne qualité mosali na nzambe ozotina ba bunda te ngaza mosali na nzambe hypocrite OK yeso abeta ki film ngaza hypocrite et loko zo boma Congo hypocrisie au moins il faut balobi Yesu alobi lokolo kena Yesu alobi batu batelemi na synagogue balati banzamba la basutani bazokanga biso nde tosambelaka Yesu mais na kati na ngo baza salité omoni nga na sepelaka batu ba juger nga na apparence mais l'apparence est trompeuse trop comment na suka émission na biso tokende na conclusion liboso to éclaircir batu ke marai aliambongo te marai ba avec 50 000 euros 50 000 dollars à pied Marco 35 000 il allait 15% allait bon on a 15 000 et c'est normal pour à ça qui mais comment je peux dire à ça qui médiation pour aller bon aux autres langues c'est normal oui pour nanga c'est normal té il faut qu'à 50 millions au moins il faut avoir 5 000 sur les commission pour les cop 45 000 à payer na famille au moins makambu oyo blocage et outi kaka na 50 000 oyo 50 000 même batu il fallait basunga omoni na ba matanga na mbongo ebimaka même batu po basunga bakomika nga kendeke kukuta na mukonzi mona utikini na kendeke kukuta na mukonzi moko na utikini papa taki programme le 16 nga kozonga na 3 jours yango na utikini na kendeke pour le 16 bakunda chaka Congo mais bakundi chaka tozaki Pirason maître Sampigno Sandra Bumba Coltan Noir biso tout kendeke batu chaka Congo tokeno lele meto komi kuna reporter d'Altitier toza mamna so na poto tozongi mara sali bien te fala zo ata 5 000 au lieu azwa 15 ou bien soit azwa ki 15 000 après ça peut baninga ni ba monsieur pour ba monsieur bazo nyonga d'accord na kolimbi c'est le mona na kendeki vitesse pour na lingite batu bacha commentaire mabe problème a wera 6 000 malgré na ba monsieur ba longa nenzala oui chaka konga pesa ki wera 6 000 dollars pour même na poto azwa le visa amema na poto mais wera azwa le visa te et pesa ki ba komi ko swana na WhatsApp wera son a bloqué chaka kongo ba message wana ya 6 000 ezali ba preuve wana tout ezali et pas ya Margot ba preuve tout WhatsApp ba message tout ezali et tigala et loko to senga ka wera son za grand prêtre
na moment oyo baoluka mbongo bakunda chaka ezozanga 6000 na ye so popesi po bino ba musicien popesi ata 1 franc te ba comédien ba cotiser pour na chaka musicien moko ta pesi ata 1 franc ata inter yango to sengi po mukolo bakenda ko kunda mowei na cimetière na biso bokoko baloba nini mutu alali boye soka zaki na nyongo na yo bima famille ezongisa soki opozaki na nyongo na ye yo pe bima donc mukolo cimetière wera azongisa mbongo ya Chaka Kongo. Okay. Tina on ba preuve parce que na ko dévoiler nyo sauter parce que ce que comme que wera lingalo babwe tozana ba preuve mususu déjà conversation so salama batu ya wera na Margot mais na bombi ya onana. Mais tu es au courant que Félix Oisé quoi ça a qui contribution. Félix Oisé quoi tinda ki contribution et koko zala ce que ezali contribution makambu ya mbomma ndenge te falite oya biso comédien na biso patron ba comédien saisa ndenge saisa mbomaki Félix Oisé quoi eleki milité ezanga ba yo ba prix ba montant ozo te so nazolo ba montant niveau to zwela ka ba tuana voilà te ngana zo critiquer bango te niveau to zwela ka bango to zo ba 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 patron mo pas patron eza niveau so ko za o michana yo eloko te na pesa neti to pesa neti le grand guerrier Lofumbo so il Lofumbo pesi $100 c'est normal parce que Lofumbo mi komisa te que asa patron azane kaka basiste abetela ba kofi ba wera ba tutu matazo betela ba omelae so il Lofumbo che Lofumbo ganga patron te na bite soki ngana zolo ba eza mutu aganga patron tango mi gangi patron eza neti ngana niveau na na changu ponga mwana changu masina soki problème ezali e pa na biso na changu e bembe na masina ngana chaka cotisation ozola na chaka cotisation selon mission noka na bi que cotisation so na ota nani titi le valeur che combien intel bana changu ba prêtre changu so ba chenga pe na otunati ngape na obimisa selon ba petit temps ba oyoka ba sentir que yo na tena niveau na ngai donc bango tango ngane na mimo na ka prêtre na changu na masina soki problème eza na masina na chaka selon niveau na ngai donc soki na mikumisa prêtre na masina te na ko ipe ebembe kufi na mo tozo koma na soka émission je sens que vous avez vraiment na rage à roloba mingi président de la République te na na rage parce que ebemba chaka Congo e ko yiko sala 2 mois te et tant que a aider wera chaka a aider wera a aider Kofi Olomide a aidé Fally Ipupa a aidé Bamis on a yebi Fally Ipupa discussion na ba famille ya maman comme ne obeta bokoko o akufa misi so bokoko nani eloko yo o akufa te o mobali mabelelisi tant fallait aimer eloko yo chaka Kongo mutachaki achaki kimi siko aida wera na nini wera omoni ko aider saka mbongo te nini wera ndenga bima na Zénith premier concert wera na Zénith ba rafia wana lata eza idéologie ya chaka Kongo bon chaka mutayibisa ki wera asala bongo yem tayibisa ki ko bon chaka lo bongo pe na émission yem tayibisa ki omoni po bima na Zénith il faut lata ba rafia il faut simbabu eza déjà contre na Kofi Kasaida Kofi nani Kofi tang bakangi awa omoita bakangi Kofi akeneki makala Kofi azo benga chaka kotika ngai te chaka kotika ngate po ya artiste dans le monde chaka wana akotaka bureau nyos azana laisser passer na présidence omoni Kofi Olomide wana omona akoke na présidence bache atikali na porte mais chaka koti président de la République a yo na bandeko nyoso ba messe no amene bazotala qu'est-ce qu'il faut faire pour bakunda chaka Kongo. Merci mingi nasengi président de la République Fachi président Sassali Nyoso 50 000 contributions personnelles bravo président Félix bato wa pe maintenant boyebisa mama ministre ya culture na ebite soko olongwa kalaté parce que premier ministre Sabimi continuité l'été zalaka to ebisi na président ayebisa kaka batia kaka pression mama ministre a signé pardon Bolimbis a signé Mbongo c'est bimaki depuis le 13. Lettre on a depuis le 13 mars. Mbongo si va libérer de Mbongo. Mbongo eza na le roi la muta ministère a quitté. Eza kaka ba signer. Ce que ministère le roi a signé te Mbongo. Moi bimé. Et bimé te ngoto sengi na président a intervenu
bakunda Tchaka Congo asali mingi tosengi na ba mécène balanda teke mboba baganga ba grand prêtre ba prêtre batambongo ngakuna nga mutambongo teme na matanga Tchaka Congo na bebisi $15,000 déjà pour voyage na uti kuna kutenga 4,000 so na instrument na ba contribution eza contribution ça la son Tchaka Congo aza artiste so ki balobaki ke Tchaka Congo aza na bato kokunda ete na linga ina kende kinite na ngalo bake mbongo oyo na kende dépenser na Congo 4,000 oyo na tinda bakunda Tchaka Congo contribution nanga nde na sa instrument na makamususu mais lokola toyebi biso tout hôtel ministère ya culture to sengi ba prêtre bolanda 50,000 te ti to comme fin du mois oyo ba prêtre na boko tanga kombo yo so ba prêtre pe oleleli ba prêtre lolo langi na be mission na pe lelela be ba prêtre to décamper situation oyo to kunda Tchaka Congo eloko na sengi choisi matata ya Jojo Ngonda batwana plus 243 ya Willy Mucheni tozo senga bo décamper situation bo sala lokola lita chamala salaki ayaki na biloko kolia to décamper situation to kunda Tchaka Congo zo mériter bonheur Tchaka Congo mutasali ba pesa balabala tabulei Tchaka Congo mutasali ba pesa balabala Simaro Lutumba webi ke Tchaka Congo a part ko kunda bibembe na si na ressources pona Tchaka Congo moza mutuna mususu a part ko kunda bibembe Tchaka Congo asala ba projet asala projet ya ko kenotika guitare il y a Simaro na présidence mais ba yiba e projet wana na bato papa Lutumba ba kende na ngo sa Tchaka Congo lela ke azaka na souci apesa ta Kabila Mbote Tchaka Congo auto sala projet moko nazaki na posa ba information ngo $300,000 ebimi na projet ya sala na kozonga Paris le 18 o yambanga awa nazo ba information Maisha Park ye $300,000 ebimi nde na lo ba c'est pas musicien moko boy on a projet Tchaka Congo ça projet bon et c'est bimi et c'est pas mission mon mission na kuta lobby a kangisa Margot parce que Margot na lobby on a mission te mais azo ebisa biso batuna yeke musicien baza na $300,000 à papa il faut na na poursuivre asala ki projet on kiminga grand projet mais à côté ça qui musicien wana $300,000 et c'est pas mission na type moko boye nakotanga kombo na ye merci beaucoup mais na lobite ke ya zwimbongo mais mbongo c'est pas mission comme on est Agé Matembo na ebiote c'est l'information dans sa investigation mbongo ebimi musicien moko azwi $300,000 ya projet moko Tchaka Congo à Salaki siko tozo na investigation to ba nani azwi $300,000 azotambola na voiture na ye $300,000 Tchaka Congo ezopola d'accord Tchaka Congo asali projet ya Simaro Lutumba projet Maisha Park ya guitare à part ko kunda batu non basala balabala ba pesa lombo makiati basala balabala ba pesa ba projet Tchaka Congo ba projet Tchaka ba pesa ba monument d'accord donc aza ko mériter ba honneur et ba connaît vraiment na honneur to sengi pe ba musicien marqué na lobby ke bozana bino bo longa nzala so fingi bango kasi ba oyal so omoni na fingi bango te ba longa nzala d'accord mais na sengi ka bango baloba parce que so balinga Tchaka Congo webi ke Tchaka kufi musicien moko taleki na TV lobby à part ba lofombo ba dikando ba piroger musicien moko ta lobby mais Tchaka zaki na bango tina dernier jour d'accord merci beaucoup frère Michaud to comme na souka émission na biso carré parfait ba salutation na ona dernière moisane en tout cas merci mingi MS merci mingi mais nazara show tena sentir nazara show en tout cas bato ba ebinga ezandenge na ngana na show na ramutu penda so na la plateau so na la rage makamba Tchaka Congo na opesa ka batu mbote na pesi pire vient na Brice Pangi vient na pesi mbote trop Boliston Noka le grand tendancier na Belgique na pesi mbote Dienoka Mobutu Sassou Sawa Papi Nimi Etos Bakala Opimek batu soutenir ngai bino nyonso na pesi bino mbote en tout cas merci mingi na temps oyo opesi ngezamba libosote na roya anaroya naza pena mission noka aspect spirituel ngape na longa nzala d'accord na longa nzala merci beaucoup nde bango ba longa nzala ngi pepe congolais alongola na mutune ba mission congolais ba patron ba longa nzala merci Michaud merci Michaud noka merci MS obosani kopesa Sandra Bumba bon Sandra Bumba na pesi mbote déjà na tangi kombone atokendeki na bango na kini déjà lokwa na tanga ki na pesi Sandra Bumba mbote na pesi panga molonga ni mama Bibi Shinoka mbote en tout cas Nzamba pambola no studio moko na mona ngoka rien à dire quoi webi ke ngala sana chaîne na TV na kini chaîne penda télévision na
na Blue Sat. D'accord. Eza As TV. Ok. Mais tant on a mon studio oyo. Oui bike. Image Pro. Eleki ba studio nyonso ya télévision na Congo. Merci beaucoup. Donc to remema image oyo. Na lo ba vérité. Oui. Eleki ba studio nyonso bolimbisi. Merci Ba beaucoup. studio nyonso. Oui. Eza sans vous mentir. Eleki ba studio nyonso ya TV monaka. Oh ba studio boue. Kende na ba studio no mona Bikok. D'accord. Biso toza ouvert sur Oligny Toko ma partenaire. Nous on collabore avec tout le Merci. monde qui veut nous attendre Biso Maboko. Merci beaucoup. Merci, Nayo, plaisir. Micho Noka. Tokom nazo ka émission na Biso, salutation spéciale à Sandra Bumba na Pesi Mbote. Na Pesi Mbote pa ya patience mukendi de longues jambes. Moi ça pemba kota ngongi na palente Mbote na yo, Mbote na Luki passeport ba lo pose passeport aux en Europe, aux en Schengen, contactez Luki passeport à celle la démarche nyonso. Cornélie Monongo plus 243, salutation à toi. Salutation spéciale na Yemoko ya Jojo Ngonda Imene, salutation na yo, salutation na Vienanga Jonsi Mayasi na Pesi Mbote Esika Ali na Pesi Mbote et pas ya Fire Basket, patron Bogos de Koya, héritier basket, Guy Basket et Shango Basket, Lélo na réalisation. Merci na assistance, il y a Gloria Olang, ma consoeur préférée, une américaine perdue au Congo, mais retrouvée en France. Salutations spéciales à toi, Mbote na Batonio Sabasali Batali Bisso, Tokom na Souka émission na Bisso, Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Tokom na Souka émission na Bisso, Shango Basket, si tu es d'accord avec moi, Mema Bisso, si comme Mara Bisso, Toleka.